solo la vérité. Pour consulter prophète, il faut yeba que aza ya nzambe ya solo to aza o nzamba lo barakati na yo ko betele histoire na yote. C'est que molimo mon santo ayebi kati na biso ayebi yo avo bima na se na mo c'est que nzambe déjà yeba ki kati na yo. Bongama leba bimelinga na zana ni passeport. Na zaka na ni projet au voyager. Abi nazo bimiso na mboka libanda usa misana. Mais na otambu na koyeba niso na bamboka pe na otangi so na bamboka na bamboka. Na convaincre bato te parce que na beza misala soko oza na likambo ya nzambe opesa ngo kutu publicité te ki akobisa munaza ya nzambe te c'est que moto aye ko consulter nga l'air na opesa message l'air akokuta nanga ye mo l'air ozonga opesa témoignage ka za ya nzambe ezana soko koti lokuta posa ya mbongo obungi na ba principe ba pesa ki yo nde nzamba yebaka kolongola. C'est que na misala auto salaka soki kako komi poser ba matériel ke ba mona yo poza na ba jeep ba mona yo oza na mbongo okomi ko envier plus c'est ça que place na nzamba eba ko boto parce que nzamba bina likamni to tient na première position na bandaka ko sepela nango makambo ezaka parce que azalaka na grâce azana grâce azalaka nango o azalaka masilsa ni na nzambe te denile sa silsa na nzambe te oui c'est quoi comment na satana nzamba wala kusoni mpona mboka na biso année au photo sala élection année eza année élection 6 décembre photo voter bako sala nyonso mais na mona ka même image ou azana sur place image ne kam tena kit c'est que nzambe l'air otene bandel avant que consulter prophète la soka za nzambe te nzambe auto kilo okomate auto ba faiblesse okome sika wana te azana lenga ko l'action même na vision soko za na discernement spiritualité oyeba ezana bato ba bima même libanda mboka na pesi prophétie na pesi na date abimi pe na taona c'est que ezana bato pe bazwa mikanda na pesi prophétie na pesi na date le même date na pesi na temps abimi pe na taona na kati ya mboka wana Congo nzamba lobi na ba circonstance nyonso c'est lui le maître et attend pe mettre circonstance c'est que na ba circonstance nyonso c'est que ezana circonstance nyonso ko koma na vino fo komisa ye ezana circonstance moko ekomela kanga na travers mambabale nazwaka déchirer lokola kaki na lokona nga mpende na kati ya stade 20 nzamba lobe sika bo moko ezali bisika ona yazali memboka oyo bato bazotambwisa yango bakolinga bo moko te bakolinga parce que bo découvrir science pe makambo ezo epasaka na kati ya mboka oyo c'est que peu importe oyo zali ekolinga bo moko te yango moni ba famille eza divisé ba foyer eza divisé parce que place o bo moko eza place o nzamba vanda ba septa o ba ko septa te biso to za ba bantu eza mboka o ba septa basi na basi ba septa mibali na mibali abinde boye lelo makambo na bino bandi bozana makambo o nzambe atia kati na bino yo ozala prophète oza mutu mene oza apande prophétiser pe même na petite sœur boza bilembo boza ba prophète boza ba oza docteur na oncle nanga moko noko nanga ailezando sita ayoka place ya telemi ayoki bato baolo babi capitaine Kikobo wana azana kisi mwana ifo bo serrer makasi ye mutu soki singe ebeta mutu asala makambo na singe so bo serrer bo kombo neutraliser singe ebeta soute mazana kisi makasi ye so ozana étoile ozana grâce ezaka prière na mon ayebi nzela wana te nayebi pe mutu te convaincu ki akoloba non mais na ma meilleur juin na 24 kona na botan passe na bima na lembo kimbango lelo kimbango balo bing fumu aza mokonzi c'est que même na libota même na partout on a koyi kozala bokonzo nzamba tianga tant que fumu et que ba ko présenter que na za fumu Pas solo la vérité. nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele
mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Hugues la coiffe Hugues la coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. De l'internaute, bienvenue dans votre émission sur la vérité, émission Oyo, tu es la rabino vérité en face comme d'habitude. Merci de vous aider à travers notre chaîne YouTube sur la vérité, na Congo, à travers Central Télévision, à travers Téleplis. Merci à ma chaîne partenaire Nyonso. Oyo to travail na bango. Merci beaucoup na bandeko Nyonso ba s'abonner à la chaîne YouTube de Bisso sur la vérité, s'il vous plaît. Na bandeko no ba s'abonner na chaîne YouTube Oyo et la rabino vérité en face comme d'habitude bo s'abonner et ça moko ba force to singa rabino. Merci na bandeko tout bazora ta na bango ya conseiller biso ya reprocher biso ya commettre biso ya encourager biso et ça moko ya ba force. L'autre on a réel plaisir na fauteuil jeune mokolo l'autre yambi jeune prophète Kikobo Fumu Kimbangu. Tome kode kote marambe belé so inza ma osunga to ba prophétie na kati émission. Restez connectés, restez branchés, ces émissions sont très intéressantes na communauté congolaise na diaspora bola nango e bandiliti suka parce que to yami moko ya basali yanza minene na mboka na biso azo évoluer na France to ba précision marambe belé ba adresse ayamba ba tunenge nini. Pourquoi comment prophète nini to soni marambo vraiment et belé restez connectés, restez branchés, bon ça vraiment décider na émission oyo to sala na jeune prophète Kikobo. Bonjour prophète Kikobo Fumu Kimbangu, bonjour. Bonjour Megenyemba, bonjour. Bonne santé. Santé za malamu ilongo na nzambe oyo asalaki na bancetre na biso. Santé vraiment eza kitoko na kimia na ngolo ya nzambe matondo mingi. Nga pour la première fois na mona jeune mais prophète. Bandeko balinga ba parcours na yo. Okuma prophète na ni okuma di prophète na nini? Kokoma nanga prophète déjà banda 2014 dinaza onaza prophète banda 2014. Et ça là qui pour ma prophète ba déjà osambela do un prophétie mais que expliquer biso prophétie pour comment prophète comment qui on dit. En fait avant nazala nakoma o nakomi naza prophète avant nanga bayebinga nazali na joueur. Ah joueur ouais. Nazali na moto na banda obeta bale. Bato bayebi ba tournoi ya Chabani Nonda na bima meilleur joueur na 24 communes na tournoi ya Chabani Nonda. Na kati ya kin édition 2012 je me trompe pas. Na ba édition na so batali Kikobo moto abimaka meilleur joueur à 24 communes avant nazara na joueur. Avant Zaki joueur. Voilà. Donc les lots ont commis prophète. Donc tu as deux casquettes différentes. Ancien joueur, Sozara joueur, Sotiki Balé, et puis de l'autre mieux est un prophète. Aux prophètes, il y a parce que Batmouchou, parce qu'on comprend beaucoup plus c'est ça Fumu Kimbangu. Aux prophètes, il y a Kimbangliste, et aux prophètes, il y a église. Bon, na katia il y a ministère na Kimbangiste, mais na biso naza prophète na église ya Molimo na Pevalongo. Naza prophète na église ya Molimo na Pevalongo. Na Pevalongo. Oui. Mais aux autres monde du Kimba. On sambela bien na Kimba. To sambela na Kimba parce que là où que Kimbangiste déjà tous a même branche Kimbangiste vous vend et na Pevalongo
toza même ba auto nimela nzambe na nzela ya ancêtre na biso nde to ça quand même vision pe misala mais na pe valongo les églises prophétiques et plus ya ko prophétiser c'est ça que na pe valongo voilà okoli wapi botami wapi na botami na Lingwala na avenue Louvre 93 na face à maison Schengen na 24 wana ko botama wana kokoli na koliwana après kokola toye na bandi ko futela siko na commune ya Bumbu nde na ko vanda lisusu na commune ya Bumbu mais ko botama kokola nyonso mwana ya Lingwala Saint-Jean oza 4e na famille naza 5e na famille ba pasteur baza to yozo mutani boso ndimeni nzambe na famille ozo sela nzambe en fait na famille naza na noko aza pasteur Max Lukao mais à part ye naza na leki ala ninga za prophétesse pe même église o alandi leki ya mwasi baza prophète c'est que na famille ndenge na libuma mama na papa o aboti biso mama na biso Chantal Lukao pe papa qui kobotis Léon tozami sat o to bima ba prophète mibale et na prophétesse moko voilà les lots en Poto ça fait combien de temps en France déjà na France ils a déjà 9 mois ingeta et le rememio aiza musala na ya prophétie ya on tememio na France ya on dozo sala yango na précisément église des siège des église siège na biso pour retrouver nga partout bato bazali naza na Saint-Denis na la plaine 82 rue du Lundi 93 na la plaine na Saint-Denis sima stade de France wana voilà nga lingo expliquer biso prophète ezanani parce que lelo ba prophète boza ebeli na Congo ebeli muto sala makambo na ndenge na ye ndenge msusu nzambe na azo diriger mais à travers yo to comprendre muto abengi prophète ezanani matondo mingi wana vraiment tolandi bino na bokebi nyonso ya kotalisa parce que mutu nyonso bakoki kobenga un prophète aza mutu oyo aza missionnaire aza mosakoli parce que koza na mboka si un problème ezali bakonsidéraka oyo baza bavoya comme baprophète mais nga naza prophète naza docteur ya molimo naza nsu mfumu parce que eza na bato baza aza prophète mais aza mfumu te parce que eza bokonzi oyo babotamaka nango c'est ça que rôle ya prophète eza mutu oyo vision makambo nyonso oyo bokoza akoyeba koprophétiser mpe kosakola c'est que toza lokola ndenge moko na bato nyonso te c'est que lolenge na biso différence ezalaka makasi mais ata na kovanda na biso na baye oyo bayebi biso bamona différence parce que tant que missionnaire nzambe asalaka à travers yo ndeni na prophétie na ndoto to yo ba prophétie no eyaka na nde tovandi kaka boye koya to ezalaka fokanga miso sambela parce que nga na pe na prière na bima nga nakoli na église ya molimo l'église ya bima kuna mpe mingi toza na baprophète toleka mingi bacontrôle en fait biso kuna prophète ava prophétiser mpo na yo fo bosambela ata pendant 5 minutes après abandoyi biso makambo nango nayebi te ya yo elekaka ndeni baprophète mosusu mpe ya Congo par exemple neti Denis Lesi atiesa biso bamai likolo ba TV mpona baguérison bato maladi makambo eza biyene mpona baprophète ya yo nzambe asalaka ndenge nini mpo moto oyeba makambo eza kati ya moto oyo kokomela moto lobi matondo mingi wana tolandi bino vraiment ya ngai na ndenge nzambe ayebaka koutilize nga ntango nyonso eza nakoki kopona tante ke il faut ka na prier mpona apesa prophétie non c'est que nakoki kotelema to na vandi ngonga nazomona motu déjà répertoire na ye ou vie na ye déjà pas na nga tant que prophète nazosamba mona prophétiser nakoki mpe kobanda na prière eza selon nde molimo mosantu atambusaka na bamoment parce que eza na motu mosusu ayeka lere akota parce que ngonga bato baconsultaka nga tolobaka te ke babetela biso to aye likambo aye koluka nga aloba te tant que consulter prophète il faut yeba ke aza ya nzambe ya solo to aza o nzambe alobaka kati na yo koki kobetele histoire na yo te c'est que molimo mosantu ayebi kati na biso ayebi yo avobima na se na moi c'est que nzambe déjà ayebaki kati na yo c'est que l'air oyo koconsulter eza na bato oyo ayembala mo na bandi koprophétiser eza na bato mpe aye esengi na sambela après na bandi koprophétiser c'est que eza na te ke il faut na sambela nano to il faut na sambela te mpona prophétiser c'est que na temps nyonso nga na utiliser ngonga moto akoti ndenge molimo mosantu akoutilize na koprophétiser
au sol la prophétie à distance. Nazana bato na bamboka ebele nzambe alobaka na nga okoyeba na bamboka nyonso me nzambe alobaka bamessage ndenge yaka nakóma lituanie te nakóma Pologne te nakóma Russie te nakóma États-Unis te nakóma Belgique na oto ekokóma na molimo déjà na banda olandela bato baza balituanien na Russie bato babimi na baprison na balituanien na travers prière na nzambe oyo nga na saela awuti lituanien baza a ebele na distance toyebana te na mosuni mekomonana tomonana te mais na molimo kaka bapese numéro na bandi kolanda mpe ti akomi na France awa c'est que lelo tosalaka baprophétie en distance chaque mercredi na 14h na yambaka bato sur place na bato na distance. Voilà. Obisi biso oza docteur oza mfumu oza prophète oza na babiloko ebele kati na oyo nzambe atie kati na déjà côté médecine nini osala mpo babengo docteur déjà na banzoto ya bato to na bavie ya bato. Déjà naza na boyebi wana makasi parce que na misala oyo nzambe ayebi kopesa biso eza na bato azaka prophète maza docteur te me nga naza docteur parce que eza mayele oyo nzambe atiaki kati na biso bato baza na baproblème ya mabota parce que eza na bamabota mosusu eza normal na mabota mosusu eza anormal sikoyo mabota oyo eza anormal toyebaka kosalisa na ndenge ya bokoko na biso seke nasalisa bamaladi ebele soki maladi ya mbasu nasalisaka maladi ya mpese maladi nyonso oyo ekoza na nzoto ya moto il y a des gens plein de gens oyo baza na batémoignage ya oyo nga nasalisa eza na bato aza mpe na opération hernie basali te aza mpe na baopération ya bafibrone kaka na kati ya français même bake docteur abi eloko eza su te seke naza docteur parce que eza don oyo nga naza nango même oyo alandi nga petite sœur aza docteur eza don oyo ekitela biso na se na makolo na kati ya libota. So otraitaka bango ndeni opesa bango babiloko bamela bien osimbaka opriere ezalaka ndeni mpona kotraite bato nakopesa na biloko omela na Afrique na kati ya église na mbanza nde ezalaka na balolenge toza na balembalemba balolenge oyo tata etilizaka biso me na kati ya France mpe na mabele ya libanda boye babiloko wana eza te me loko wana aza docteur maladi nyonso oyo nga nakoki komona nasengaka bapesa nga mayele badirige nga maladi oyo nakoki kotraite yango lolenge nini natraitaka yango na mabele ya nkamba nakoki kotraite yango na kati na mai kaka na mai ya pamba napesi moto programme kaka na mungwa na mai na mungwa nakoki traite maladi ya moto seke mungwa wana to mai wana nakosala yango na directive ya maladi oyo moto aza nango parce que naza na capacité wana oyo nzambe atie kati na nga na travers mungwa wana to na mai wana nasalisi mpe maladi wana. Parce que ntango basobengo fumu ingeta eza par rapport à nini parce que bafumu mpe na ndenge ya Congo ezalaka na mwa image moko ya mabe toyebiso toyebika bafumu baa bato bandoki bafumu baka na bakisi bafumu baa bato moko boye bizarre ntango yola ti komaki mfumu eza mpona nini eza vraiment question moko eza important makasi mingi lelo partout bato bazolanda biso bacomprendre yango parce que eza bokonzi oyo babotamaka nango lelo un prophète lelo bayebisa biso bafumu baza bato te baza bato oyo bamabe te baza bato mpe te basalelaki ndoki te parce que nakoke na mboka mosusu ata na bamboka mosusu bato baza bafumu to bachef coutumier ya mboka wana soki bamoni nga bakozala na luzitu parce que bayebi ke mokonzi aye na mboka na biso eza bapouvoir oyo tobotamaka nango na nzambe na likolo elongo na baancetre na biso parce que na mabota na biso toza na descendant koko na biso azalaki Simon Toko bazalaki bakoko na biso oyo basalelaki misala oyo seke ezalaki likabo oyo bango basalelaki misala ya kingunza oyo ya koprophétiser l'air bango na mosuni baza lisusu na mokili ya mosuni te baza na kati ya mokili ya molimo esengaki ekita lokola descendant kati yango ekita kati na biso seke nabotama deja kozala deja mfumu wana nabota mpasi na bima na elembo ya kimbangu lelo kimbangu balobi mfumu aza mokonzi mfumu aza mokonzi c'est que même na libota même na partout oyo nakoki kozala bokonzi oyo nzambe atianga tanke mfumu ekoyeba koprésente ke naza mfumu nakenda na mbanza ngungu nakomi même de chef coutumier bale bamonanga bayebaki kopesa lisusu batindi bato toyebaki tokoyamba mokonzi na mboka na biso mais tomonana boye te
ngana bango to mona na bote mais na molimo déjà ba senga ezape na bakonza mboka na ba oyamba yo bakoyamba bino na kepi na délégation to commune sika wana bayebe kokuta nanga bayambi biso na luzitu pe na esengo nyonso parce que bokonzi mutako bibenga pe fumu mutu pa komilo bake na fumu mais likabo babota manango likabo soki obotami nango bokonzi batie kati na yo oloba kuna bato te place nyonso zali ebandolakisa likabo tata atie kati na yo obeta bale oza biso beta bale osala na bobote na sélection na beta na tournoi ya Chabani Ndonda oui obima meilleur joueur oui bale biso to beza manger pour ma meilleur joueur na sélection ti ba Chabani Ndonda bongo ba chaki mbongo age kinonyo so oza joueur alingai m super raté te zo mbongo wana bale beaucoup plus to ebio na makambo ebele ya kisi tango yo bandaki carrière no ya balo mona ibanganga te osalaki kisi te avant comme prophète bon o bato balobaka nde balobaka libande eza kati te déjà kokola nanga partout nazalaki même na quartier baloloba babi yeso abeti bale te to okama parce que ezali kisi te eza nde don grâce oyo oza nango parce que même na quartier so na obeta bale faut bato batonda ebandaki na hotel avant na koma ezalaki soki na obeta même de dimanche bapapa nyonso oyo basalaka misala babima te mpo bayebi ke kikoba obeta bale lelo seke ezalaki don na botama nango ezalaki kisi te otikala osimba kisi te na carrière no ya bale natikala koyeba makambo wana nyonso bato balobaka wana te pai na comprendre ke soki oza na étoile oza na grâce ezaka prière nayebi nzela wana te nayebi mpe motu te aconvaincaki ya koloba non mais nabima meilleur joueur na 24 communes bacamarade bonda obeta na bongo yoka mpe lisolo ya kisi te na ndenge bopreparaka bamatch na bacamarade na bato ya mokili lelo na baéquipe mosusu mais Jacques Trésor ya njili ezalaka na oncle nanga moko noko nanga aile zando sita ayoka place ya telemi ayoki bato baoloba bi capitaine Kikobo wana aza na kisi mwana ifo bosere makasi ye mutu soki singe ebeta mutu asalaka makambo na singe so bosere bokomi boneutralize singe ebeta so te mais aza na kisi makasi ye moko azoseka parce que là topreparaka match ye azalaka nanga aza noko moko asoutenir nga na biplace makambo nyonso abale nanga azalaka wana mpona kosoutenir soki akamwaka le bato balobaka bongo parce que yamonaka yango te yamonaka ti nazolata ti tozomata ti naokota na terrain atikala omona prière moko te eloko moko te mais ezalaki na bato bazalaki kopense oyo bango bakoki kopense mais eza oyo bango baloba pense te parce que pourquoi pas continuer ballon eloko nini esali okata bale oza okomi prophète okosala mpe oza mpe prophète obetaka mpe bale obongisi mpe kaka barendez-vous na yo na bandimi na yo obongisi mpe barendez-vous ya entraînement na ya bamatch eloko nini esali kotika bale mpo ocontinue na prophétie nzambe alobi na bacirconstance nyonso c'est lui le maître attend mpe maître ya circonstance c'est que na bacirconstance nyonso c'est que eza na circonstance nyonso ekokóma na vino fo komisa ye eza na circonstance moko ekomelaka nga na travers mamba bale nazwaka déchiré lokola kaki na lokolo nanga mopende na kati ya stade 20 tozalaka na match moko ezalaka match ya baintercommune ya Jason Mayele alors beta bacommune alors beta par bacommune les journaux match on a boya kobeta lemba fala beta na commune ya Bumbu nga tellement commune ya Bumbu na yeki kaka kovanda me nga na botami na lingwala mais komaki na commune wana bakoma koluka funa mais lokolo vanda na kati ya commune wana il faut po betela biso na boyaka mokolango bon na travail ki na komaka ya kobeta match wana na travers match wana ndenge bato baprépara baentraînement na bango vi ke babeta nga na yaka jour moko na ye na jour moko nasala entraînement na baentraîneur na bakolo oyo bazogérer na commune sélection wana bazwanga bapesanga bransard mpe moto alinga abeta na place wana balongola babinga fo na banda match ya koyovana te moto tozobande vraiment koluka ezalaki yeyo bon esala oyo ekoki kosala jalousie ekotaki koma ye kaka ye nde tolobaka likambo babotamaka nango soki obotami na likambo oforce te omanda omona place nyonso ozotia mitambe ezopesamela yo
na tango wana na circonstance na yaka ko en plein terrain na santa lokola kaki na kati ya mpende nanga na santa attaque kaki na koi bazwinga ba soigner mais na koka suku zonga te ba entraîner ba forcer que na zonga na koka te déchirer ba tali ba bi akoiso beta balete il fait que alandela kiné bokende na ye na ba kiné akosa biloko za ba force te en fait et loko za parce que déchirer za poter kati ya mpende akoki kosala baeffort moko te force ya bamédicament traitement après akoki reprendre mais nzokande ezalaki na circonstance wana navandaki pendant une année nalandi batraitement même moboti na nga papa akoma même kolela parce que succès ezalaki obi meilleur joueur oyebani place otelemi il faut bato batonda place otelemi il faut bato batonda Nathan nazolanda traitement na mekoka na ite ezaki c'est mon frère moi sinaye a monanga abisinga orli est-ce que toko na église na biso toko ki prière parce que nazali pe na église on a bandé ko sambela on a bandé ko kende na bi problème ezate to kende prière to komi na prière babino ba oyambanga te il faut ba yambanga mais ba yambanga na ba parents na bandeko nanga ngana zo penser le kole komi bon na bon c'est que ça pour ma famille devant que comme l'église ba boy ko yambanga pourquoi na kenda pe na zongi na yebisi papa que non na ken église c'est église à Molimo église en Pevalongo ba yebisi nga que il faut ba yamba biso nyonso papa pe azalaki wana a préparer mokolango to ki ensemble na famille kokoma to komi mbala moko mama prophétesse wana abandi koyebisa biso abi na traité été po bino moko bozana makambo kati na bino papa teni comment ça au traité biso to bazana makambo nini o bazana ngo alobi même petite sœur nae muto traité le kolwana ka petite sœur nae petite sœur azaki ni prophétesse azaki mutu simple tokenda l'église ni prophétesse abinde boye lelo makambo na bino bandi bozana makambo o nzambe atia kati na bino yo ozala prophète oza mutu mene oza abandi prophétiser pe même na petite sœur boza bilembo boza ba prophète boza ba oza docteur ah bon abisi papa bokende bokanga bakanga ka jeune à 3 jours ici mais baza bato yo bakoki kosala na sima ya bato te makambo baza nango ekoleka même na basala nzamba makala bando kama na jeunesse bazu yango wapi soki bote bango basala na sima bato e bando jalousie ezala makasi ba prophétie tout oya loba kati na biso ekokisama abi bakosala na sima bato bango nde baobimisa bato tosisi prière tozongi na ndako après 3 jours tokangi abi na opesa bango eloko te na opesa bango eloko te bakende ka bakanga jeune à 3 jours parce que nzamba yebisinga tana bango ekoki tokepe tokangi jeune à 3 jours après 3 jours ezaki c'est un frère ayo lukanga na kati ya lupango azali na problème opération ngape na yebite même petite sœur pas yebite l'air à côté na lupango abi azo lukanga pour molimo lati même petite sœur molimo l'air lati petite sœur abisi frère wana abi kende babengelanga ba parents na babenga ba parents na osala opération oyo mais faut ba parents no bazala ba accepter parce que lelo nzamba lobi ba parents baza banzamba se quelque soit muta va bosa likamba quelque chose na bonzamba il faut bosenga pe permission na ba boti na ye bakenda babengi babo ezaki lobi nango ezaki mardi nango faut ba kisala ye ba pusani pe ba ye na ba parents na ye batandie na se wana to bando sa service là ce service to seba ke ba ketana place to yebara ke nzamba abina biso poso nzamba abita ko ki apesa na provision en fait apesa na provision makambo apesi bino bas opération sur place ba c'est que etana boke na hôpital batali sa so eza pesote lobby ba ki hôpital ba docteur batali ba bito sali sur opération te famille na ba ye ba tsele quoi ba moni on makambo so ba ki otamba hôpital msuba tina lelo jeune frère on ba sala opération te place to yakoyeba ke makambo ebandi yango wana makambo ebandi yango wana avoya poto ba miracle nini onza basali kati na yo
oyo ebikisi lelo bato ebele tokozwa témoignage na mpa na yo moko oprécise biso na bakombo ya bato oyo babiki na nzela na yo na maladi omona ye bavision nini oyo esalaki oyo ekokisami à travers yo olobaki nini oyo esalami. Soki tolobi na batémoignage soki bandi otanga batémoignage lelo ata ti lobi parce que eza dini te ya kotanga eza na bato mosusu bapersonnalité ya bato bavie ya bato mosusu balingaka te makambo oyo esalamela ye vike ya kobimisa yango mais ya plein de témoignages oyo lelo eza même bamusicien balor consulte nga oyo eza ke baza na baquartier oyo baza na baorchestre mosusu wana bandeko ebele bafrère balor consulte bamiracle eza vraiment ebele oyo lelo eza na bato bakoma stable na vie na travers message oyo napesa ye eza na bato babima même libanda mboka napesi prophétie napesi na date abimi mpe na temps wana seke eza na bato mpe bazwa mikanda napesi prophétie napesi na date le même date napesi na temps abimi mpe na temps wana na kati ya mboka wana Congo seke soki oke vraiment bato bake batuna message il y a des plans de témoignage oyo lelo bato bakoma bacadre na kati ya misala na bango na misala mpo na baprophétie mpe na batémoignage oyo napesa kati na bango ekokisama lelo baza bachef ya bacompagnie eza na même témoignage ya papa oyo abotinga akomaka président akomaka mokonzi ya syndicat na kati ya golf na Gombe napesa ye prophétie aza moboti na nga nayebisi ye mikolo ya okoma numéro 1 syndicat na kati ya compagnie no moto avanda na poste wana avandaka plus de 20 ans alongwa te papa aza na musicien papa na biso non aza musicien motu simple asalaka abetaka golf azalaki kobeta oyo babengi jeu ya golf mais na biso okoma syndicat numéro 1 na kati ya première prophétie napesa oyo eza miracle liboso napesa message epane mpe na biso okoma dans 2 semaines napesi na temps lelo oyo oyebi ke bajeune ebele basu na confiance ya baprophète te pour la vérité bafamille mpe ebele balingi so osambela te surtout na mboka oyo na poto mpo mona jeune garçon sokola yaki église eza pasi discours na bango eza baprophète bokaboli bafamille discours na bango eza bapaster boteyi bato mabe discours na bango eza bozosala nzambe mpona baintérêt na bino moko privé donc mpona intérêt na yo mais bozo utiliser komo ya nzambe bato bazondimela sur baprophète te koza boye makambo oyebisi biso osala toyoki bato baotala biso bayoki mais eza na bato ebele bazalaka na badoute nde aza jeune bongo eza na kaka makambo moko boye mosusu asimbi gwa na ye mosusu lelo mpona koinforme na toyamba toma lokofe abitoko même na baprophète ya bajif prophète na Congo toyebi grand prophète mais azali moto bajif mais aza prophète na Congo donc mokili ngo ekomwa bizarre nzambe ntango yosambelaka nzambe azolakisa so nini mpo na baningano bosala moko baprophète matondo mingi nayoki bino vraiment na likabo wana oyebi kotalisa lelo baene na biso lelo soki ekomi bongo parce que baene oyo nzambe apesaki bango likabo oyo babandaki na nzambe basukisi na nzambe te babandaki na nzambe mais basukisi na nzambe te yango lelo nakoki ko bato lelo so bazondimela susu basali ya nzambe te par rapport parce que baene oyo babandaki na nzambe basukisi na nzambe te la oke basukisi na nzambe te yango lelo na biso génération oyo toye lelo tokomi na meme ngai na kasir na nzambe oyo asali konase oyo asalaki na kati ya baancetre na biso na convaincre bato te parce que nayebi eza misala soki oza na likambo ya nzambe opesa yango kutu publicité te ke akoyebisa naza ya nzambe te seke moto aye koconsulte nga lere na opesa message lere akokutana na nga ye moko lere akozonga opesa témoignage ke aza ya nzambe eza na bato oyo baluka bayeba pinake soki naza ya nzambe soki naza ya nzambe baluka bamona parce que eza na bato mosusu alukaka nzambe elakisanga est-ce que prophète wana aza mpena lokuta est-ce que prophète wana aza aventi aza ya nzambe baluka bamona yango moni lelo soki nzambe asali biso grâce na ye na mboka oyo déjà il y a des plans de gens oyo bayebi nga oyo baconsultaka nga oyo balukaka nga ntango nyonso bamona likabo oyo eza kati na nga likambo ya nzambe oforce yango te parce que nakoyesa bato naza vrai mais lokola bacirconstance bakutaka nango
et vous a passé mais nga il faut nzambe nanga convaincre na makambo o mona kati nzambe nanga nde ekoyeba ko comprendre kaza vrai mais nanga na convaincre yo te parce que na capacité on a te mais nzambo azaka na convaincre que fumu jeune là aza nzambe ya solo. Donc de ton ancien mo kilbo mo to ba vrai na frézate ba prophète. Yango tolobi manque de discernement yango lelo batebele ba bungi nzela. Parce que moto aza na discernement spiritualité et place bon nzambe za oyeba. Parce que nzamba lobili kambonio soto tiene bandeli pe na suka. Là où que ba pesio numéro ou ba pesio babiki aza prophète. Mwana nzambe o aza na discernement spiritualité autia ba genou na se nzambe talisanga nzela o na okende. Parce que c'est lui le maître. Alors bibia to tiene bandeli to tiene pe na suka. C'est que nzambe l'air o tiene bandeli avant que consulter prophète na soka za nzambe te. Nzambe autia kilo okomate. Auto ba faiblesse oko mesika wana te azana lenga ko l'action même na vision soko za na discernement spiritualité oyeba onga na ko ekolubaka na bande ko nyonso pe na ba mabota nyonso ba luka discernement spiritualité ba oyeba ba vrai na ba faux ingeta nzamba wala kusoni pour na mboko na biso année au photo sala élection année eza année élection ti décembre photo voter bako sala nyonso mais na mona ka même image ou azana sur place image ne comme tena kit sur la moni changement te donc to retenir que Fachi yega mutozo na président il y est comme na monde na image na moni président sur la place na été to l'axo photo eza concept émission na biso et puis tu remets ko analyser photo biso nayo. Merci na bandeko to bolanda biso. Merci na Socrate Mobenga et Jonquier de la République. Merci na choisi Matata Ange Céleste patron. Poison Kasereka de Djobour, merci Kulutu. Merci na Kelvis Senkoi. Merci pour na Fox Kelvis Senkoi. Merci na Jili Kabou Kids complet. Merci na Bino. Merci na Evan Tumba patron na Kation Vex. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Partenaire officiel, Colombo Tumba Pièce, Michel Ochudi Nakati à Londres, merci. Marcolino Daruma Motema Clarisse Lupengi Nakati à Londres, merci. Merci na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Africa Center Business, Yagi Baena, colonisateur de la SAP, Motema Ama Sylvie Baena. Merci beaucoup, merci na Roi Bilamba, Kelly Tsumbo na Paris, merci na Christian Kinoa, merci beaucoup, merci na Bandekotou Baza connecté, peu branché, merci na réalisation ya Oxy de la République. Massé photo Shalom, montage ya Charlie. Merci Nayo, merci na bandeko tout. Là sur photo, ils ont concept émission na biso et puis tout le monde a question par rapport à photo tout là ça. Vous après. Oui. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72.
le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Photo moyen. Prophète Denilis. Prophète Denilis. Oui. Nino Sepelara Nango, pas prophète Denilis. Na bandaka ko sepela na mais na sikoyo makambo nyonso o ekoma kosala makati na ye nde ekoma kopesa biso ekoma kopesa biso pasi mingi na bandaka kosepela nango makambo ezalaka parce que azalaka na grâce azalaka nango oyo azalaka masilisani na nzambe te. Denilis asisa na nzambe te. Oui. Sikoyo akoma na Satana. Bon kosisa na nzambe te eza alliance tosalaka na nzambe parce que le nzambe apesinga likabo kati na nga soki nayebi korespecte yango te soki nayebi korespecte baprincipe te nde likabo wana nzambe abotola yango soki abotoli yango omonake otikali ka ya kombo siko nzambe akoexpose na miso ya bato makambo ezosalama siko omona na miso ya bato bomonake moto po bilembo basine ebanda olakisa so oza ya nzambe basine elakisama mais soki mpo oza su ya nzambe te même basine wana ekolakisama oza su ya nzambe te. C'est ça siko ba art pe ba réaction nyonso ene na biso akoma osala ekoma kopesa biso pasi mingi. Po nzamba longola likabone na kati ya mosali na ye. Ba fraction ni mosala sala ki parfois. En fait eza soko koti lokuta posa ya mbongo obungi na ba principe ba pesaki yo nde nzamba yebaka kolongola. C'est que na misala oto salaka soki kaka komi posa ya ba matériel ke ba mona yo posa na ba jeep ba mona yo oza na mbongo okomi ko envier plus c'est ça que place na nzamba yebaka koboto parce que nzamba bina likamni to tient na première position. C'est que yinda zo ka procession kati na biso ba matériel ekoya après mais toko kotia ba matériel te za la ba première position kati na biso te. Mais lelo l'air muta komi na posa ya mbongo komi na matériel même il y a des prophéties on nzamba pesite a pesina ba pokaka ye azwa mosolo kati na ye yango moni lelo alliance wane bebaka parce que nzamba za esprit de vérité. Mais là où yo longoli esprit de vérité côté lokuta c'est ça que alliance wane kaba eza sou makamorte likambo eza vérité na lokuta e komama ndenge morote c'est ça que là où que vérité ça au batu nyonso na monde ba comprendre que oza nzambe mais là où le côté komi batu ba comprendre que eza le côté kotikati na yo nde alliance katana okoza na message au lancer so yidinde sa Hollanda na message onga ko pesa katina ye azonga kala makona se makula nzambe et kozala vraiment très important azana likabo aza vraiment na grâce o bat balobaka likabo babota marango aza na grâce asala besprit ebele na grâce o nzamba taki katini ba stade de martyr aza lelo soki tonga tozala ba modèle o lelo toko loba pe ba lekaki malam alinga zala parmi mais na suka lokola sisi na nzambe te a perdre ba valeur ebele o yazala kinango vraiment ebele mazonga le seul conseil azonga kana se makula nzambe ongala ko ikopesa ene na biso yango wana ozoyamba bato ebele na bureau mpona basala ba contrôle na poto oyo tona promo surtout ya vie de famille bakongolais plupart bakongolais ebele baovanda bango na bango donc mwasi aovanda ye moko mobali aovanda ye moko na basituation ya bongo nzambe azolakisa nini réalité ya poto basi mingi baza bafemme seule mibali mingi bavandaka mpe kaka bango moko baséparation eza trop bamariage eza bato baobalana me bato bazokabwana mpe trop bato baobalana trop badivorce eza mpe trop kote wana nzambe azolakisa nini na bato bozokuta ye bon nakoki kotalisa vraiment eza question moko eza important makasi mingi yango lelo naza koloba l'air na ye na miso ya molimo na naloba nabengaka yango enfer pourquoi nzambe alobi esika bomoko ezali bisika wana ye azali me mboka oyo bato bazotambwisa yango bakolinga bomoko te bakolinga parce que bodécouvrir science mpe makambo ezo epasaka na kati ya mboka oyo
c'est que peu importe oyo zali ekolinga bomoko te yango mondi ba famille eza divisé ba foyer eza divisé parce que place au bomoko eza place on nzamba vanda ba accepta o ba ko accepter te biso to za ba bantu eza mboka o ba accepta basi na basi ba accepta mibali na mibali déjà or babimana or ndenge nzamba salama atiam likabokati na biso makambo o eza mabe na mboka o ekoma malamu siko mboka o ba accepta mabe koma malamu ba ko linga pete ba vie de couple evanda eza roi réclamation ya sémence o eza kati na mboka o soki ba fongoli o misu ya molimo okomona ke eza réclamation ya mboka onde bimisa ezo menacer na kati ya ba couple pe na kati ya ba famille mais po bolonga likabo yango il faut boza na kati ya bonzambe nde bokoyeba kolonga séparation parce que séparation eza malamu te toyebi yango séparation l'air ezali mo boyeba vérité ezali te les plats où batu baza na séparation vérité ko vanda te mais là où batu baza bomoko boko comprendre o eza caché parce que eloko o eza caché et comme révélé ezara sous na pouvoir te biango bakolinga te ini ezala kati na ba famille pe na ba foyer mais moi je crois à Dieu de mes ancêtres nzambo asaki na kati ya fumu kimbango eza na ba famille pe ba mabale belezova na mboko na travers prière au biso to sambela parce que ne quoi na miso na mona déjà na ba réalité wana mabale belé les ovanda na travers ba prière au biso tozo salela mabota na ba mateya o tozo talisa bango wat bako zonde oteya kana na ba réseau à part de aux na place na Saint-Denis bandeko ba autre na Canada ba komo na ondeni place oteya ko na ba plateforme oteya en fait na place na côté ya ezaka par semaine na Facebook nanga il y a prophète Prince Lay aza prophète Prince Lay na sala kaba direct chaque dimanche na partie à 11h à part chaque dimanche naza on na Stade de France bandeko baza partout ba rozonga par rapport à numéro nanga parce que na sala ka batu consultation par téléphone à cause zonga par téléphone consultation même programme ne pour na sala on a ko sala ngo à distance na rosa programme ba o baza sur place na Katia France nde bakutaranga na Saint-Denis na la plaine na 82 rue du Lundi na Saint-Denis bureau pe endroit ya église na biso mbanza pemba kalunga eza église eza pe na Congo église lelo sous endroit a eza sous na kati ya France a numéro ezoni na ici en France to na Congo numéro de téléphone numéro nanga ya téléphone je pas maintenant koki ko bimisa na pesa bato partout voilà na bandeko bolanda biso boki ndenge prophète alobi bao bazali intéressé o nzamba ko tout amité bana bango bo contacter prophète eza moko ya biloko très important na vie ya mutu soko za envie ba contrôle makamona c'est très important numéro ezani numéro na biso eza +33 758 53 91 50 so babengi bazwi na WhatsApp na appel normal des ayo moko oui soki babengi bazwanga moko direct bazwanga moko direct non secrétaire mais bazwanga moko nde na koyeba ko répondre peu importe heure ou bakoyi ko benga avant ya bobenga se présenter comme message comme se présenter comme bonaye après soki naza li parce que ezaka okobenganga naza occupé na bureau nazo yamba pe bandeko mosusu parce que là on naza conseil nazo landela to naza na consultation na batu naza mbaka penda téléphone te mais soki na silisi na koyi ko répondre ye après to sololi ezalaka te ke ya beta makambo ya yete ya benga kaka esili après to solola to ndi ko sambela nde to koyeba ko talisa ye soki pa aza na mituna koyeba ko tuna biso to koyeba ko répondre ye nini obombela biso lelo pona mboka na biso pona musique na biso pona makambo ebele ezoleka na mboka na biso na ba catégorie nyonso yo etaki prophète tokomoshite vers la fin soza na makambo ya koloba na makambo nyonso etali mboka na biso loba soza na makambo nyonso koloba na makambo etali musique en général oyebisi biso soza na baprophétie oyo oza nango mpona makambo etali makambo ezoleka na baeste lelo tokomi koboma na biso na kati ya Congo makambo eza ebele ezoleka en fait na opposition na pouvoir bitumba bamarche bato bazobeta bato bazozoka makili ezotanga tout le temps nabi ke oza Congo lobi réalité makambo nyonso ezoleka na mboka na yo tokomoshite vers la fin émission na biso soki oza na makambo oyaki nango topesi yo même 5 minutes ose exprimer devant caméra
na makambo na koki kozala nango na kati na mboka na biso Congo vraiment tango nyonso tant que biso toza ba missionnaire o nzamba atindi poto dénoncer tolakisa nzela mais ezo na message na koki kopesa nazo tiango tango nyonso na prière o à chaque fois soki nazo mona pe nazo talisa année 2023 koki kosila te elembo ya poison eza kaka liboso ya moto aza komema mboka na biso Congo elembo ya poison eza kotelema makasi mingi à chaque fois message wana ezoya mais nazo tiango na maboko ya Nzambe ke ekokisama te parce que bokonzi eza ya kowelama bato bazowela ba pouvoir bango baza na place muna moto azowela mais tozo tiango na prière ke ekokisama te azala vraiment prudent na likambo wana sino te bakomelanga date ya lelo année 2023 koki kosila te ekozala pasi mingi bakotalisaki mabe ekoti na nzoto yango ebongisami tozotia na prière même na bandeko baza na ba este tozotia vraiment na ba prière parce que makila na mboka wana eza mboka fumuki mbango eza mboka ya bancêtre na biso o lelo soki makambo esimba te na mboka bakonsitaka nzambe alobi baparent baza banzambe ya sepe soki mboka ezokende bakonsite bafumu ya mboka pe bachef coutumier na mboka na biso bareconnaître bonzambe ya mpungutolendo bonzambe o bakoko na biso babelelaki konzambe azalaka moko mais atinda bamodele na bamboka nyonso seke bazwa mpenza valeur ya notre prophète na biso fumuki mbangu batie yango na place ekosunga mboka na biso parce que na bamboka nyonso basalelaka o bokoko na bango mais lelo bapaster bandeko na biso mosusu bayaki koteya mabeke bokoko na biso eza kindoki te bokoko eza kindoki oyo ya makila mais pourquoi moto ateyiki alobi bokoko eza kindoki mais l'air pasteur abali azongika na coutume mais ye alobi eza kindoki mais l'air abali bakoki osala coutume pourquoi c'est que bato baene bayebaki koteya bateyaki louvent mpe malamu te yango eza vraiment important makasi mingi to reconnaître nzambe azalaka moko mais na nzela ya bancêtre na biso o basalelaki nzambe na solo lokola fumuki mbangu o bazaki ba modèle pe esprit de vérité po fumuki mbangu aza esprit de vérité pe bosolo ekoyeba mboka na biso ekoyeba kozwa o eza malamu na kati ya monde ya bamusicien bazwa kaka nde bomoko ekozala vraiment bango important makasi mingi soki na mboka na biso ba musicien na biso bakomi bomoko nde bolamu ezali parce que baza na likabango baza vraiment na makambo mutu ya kati na bango mais eloko ezo diminuer o ezo diminuer bazozala limité na makambo ebele eza kaka parce que bomoko ezali te mais soki bomoko eza kati na bango bakoyeba kosala sous espoir o eza ya minene parce que baza na don makila wana eza na mboka na biso Congo makila ya musique eza 100 eza na mboka na biso soki bateka bomoko bakokoma o bakoki kokoma makamba malamu eza liboso mais eloko ezo limité bango eza bomoko eza te ba musicien wana na ngambo ba musicien na biso bazongisa bomoko nde kokende malamu mingi nde bakoyeba ko avancer sur na likabo nzamba atie kati na bango kaka na musique wana tokotelema wana mwa moke fere obeta na stade des martyrs nzambe azolakisa oni mpo na stade des martyrs ya fere ozomona nini mpo na stade wana bakongole bakozala na ebele toyebi te nini ekoleka matondo mingi na likabo wana ya mokolo wana mawa nzambe ekita paske ya de dégâts oyo ekozala makila nazo l'air ozo poser biso likabo wana mais l'air ozo poser na signe omona signe ya 100 déjà so nzamba olakisa signe c'est que makila ekozala mokolo wana tokotia na prière ke nzambe ayeba kopesa kimia na mboka na biso makila etarde na pusa makila etanga te c'est que mokolo wana bainionso bakoluka batia makolo na bango na esika il faut vraiment bazala prudent pe bazana kati ya prière c'est que maman to papa ko komona mwana il faut kozala très éveillé sina makila onga na zomona eza sina malamu te il y a des sacrifices kozala na kati na mabele na esika wana. Voilà, merci na passage na yo. Nabiti so osilisi ba prophétie so ibdo mseza okubakisa. O kaka nga na koki kobakisa na bandeko nyonso o baza na France, bandeko baza na Afrique, partout o bazali fumuki mbangu abandai kobima na bamboka nyonso. Abaki babengaki sisabidi mpo atikaki bilembo. Babengaka sisabidi muto asali likabo atiki nde babi atikaki bilembo na makambo abandai kosala.
ezaki une époque mais nzambe o asali biso pe une époque na biso c'est que partout bazali na ngonga o bandeko baza partout bayeba ke kimbango azali na bamboka nyonso mais à travers les jeunes prophètes fumu kimbango ali lisusu na mabele o ya France c'est que il y a des plans de témoignages déjà eza ebele o pe baza na posa bamona limbambo ya fumu kimbango bamona o nzamba azosala kati na biso bakoyeba ko contacter pe ko consulter biso tokoyeba kosola na bango bakomona etete kimbango c'est que na fumu kimbango azaki sisa bidimbo c'est que soki nzambe oyo akoti kati na bamabota totikaka bilembo ava tobima c'est que nzambe na biso fatika bilembo na kati ya bafoyer pe na kati ya bafamille oyo bakoyeba koconsulter biso peu importe oza na baproblème ya mabota peu importe oza na problème à santé parce que eza na bamaladi eza anormal na maladi eza normal c'est que maladi eza anormal eza spiritualité et que esilaka na spiritualité na kati ya vie de prière c'est que eza na babranche ebele oyo baréalité ezalaka lelo bakopeso prophétie balobi na yo ke esprit de mort mais il y a des sortes de esprit de mort toza na esprit de mort o muta kufa toza na esprit de mort o makambo mutu bazo bomango c'est que bana nzambe so bakomi na discernement eloko nazo senga plus c'est parce que lelenge tata ko bima na nga na mboka Afrique ponga na longwa na mboka Congo ezalaka pena combination eza teke na longwa nga volonté na nga na voyager te babimela nga na 12 heures na 12 heures na moi na nzela babimela nga babisinga na temps olongwa ndotino na mboka libanda okesa misala nanga bane babimela nzamba bima lata travers moto abimi ayebisanga makambo misato abinanga bongama le babimelinga nazana ni passeport nazaka na ni projet au voyager abina zo bimiso na mboka libanda osala misala nanga mais na otambu na koyeba niso na bamboka pe na otangiso na bamboka l'air abimé abipesanga transport naza musali nzambe pabungisa parce que na boy na koyeba parce que nga naza mutaki mpe venga na muta molimo parce que nga na biso to sara misala to bata molimo to sara misala na musunité là on ke mutu nyonso akoya peu importe o dimension ya spiritualité nga na koyeba ezana ba signe o to yebaka mais na minute ya nzambe abungisa po ya laksike ya nzambe nazui transport na pe na na pe transport mutu azo pesa nga message aza souté donc abimela ko pena physiquement boy azali sous le temps que na silisi zaki na 12 heures na 14 heures il faut na kesa misa na 4 église na komi na 4 église ni mutayebi na bengi mutu te na soda mutu na komi na 4 église molimo mon centre na nzela mukimba alati petite sœur o aza prophétesse qui kobo Marie leur ndo na zinga 1000 clés place azali maman 1000 clés tata pambola est vraiment ndo na zinga la prophétesse Marie leur qui kobo kilembi malokele aza vraiment nzamba lati na minute l'air akoye ando yebisanga tata molimo bandi ko lobana travers ye na yebisa ki na kolumon na ona ba sorte belé lelo kutana kinanga te là où que na ko comprendre que di sagesse ezongi ma conscience ezongi que ezanzamba visa kinga abina yaki na 12 ans na lobino tel makam mais kalate na obongso bima na mboko après quand message donné l'équipe dans 2 semaines ma camion c'est bandit dans un mois na ba visé zoami na bandi ko tambola mais alobaki na nga bien na otambuso na bamboka na tamboli par Turquie na tamboli par Grèce ndelelo na France Belgique na kendaka ko salisa bato Belgique na kendaka vu que ce problème ezali nde nazo tambola bamboka nyonso o ezake esengi rekomanga mbona niata na mabele wana na koyi kokoma na salisi mutu bongo nga moko na ebina kozonga donc na nzela circuit nzela dingi na ela nzela wana obanga ite na banga kite parce que l'air abina rotambuso na bamboka c'est que provision ezali c'est que yebaki na tambola ki lokola batu te ka zo tamba zo luka poto nga na tambola ki tant que missionnaire l'air batindi abanga raté nzelo bako lekisa ye tant que missionnaire na koyi ko banga nzelo te nzamba o lekisa nga pe na koyi ko ponela ete c'est que ye fa sala parce que nzambe asala kati na biso sala ba ne makamba mabete c'est que o ya sala kati na biso sala asala kaka ndi makamba malamu na travers wana na banga kite pona ebeke yenda zo tambusanga passage dans la Turquie passage dans la Grèce otiki les bonini otiki sangonini surtout plus na Turquie nazo ki tenté na Turquie nazaki pendant 1 mois mais na tika ki sango même muto azaki babenga ka ba passa ya connexion o ba bandai ko sala makampo ke po ba to ba traverser ba katisa
ezalaki na libota moko ezalaki na biso wana bango mpe bayaki lokola baleka bakoma na mboka oyo bakoma na bagrèce bakoma na libota wana bayebaki bango bazalaki insiste bazalaki bakotaka baprison na kati ya Turquie bakotaka baprison nayebisa libota wana bayebi nga mpe te ke naza prophète ou na bayebaki te bamoni ka c'est un jeune parce que eza na bato ebele soki amoni nga loba bato bayebi soki wana mfumu wana prophète boya koyeba te to aconsulta déjà mpo makambo nde batémoignage ezokende partout na mboka oyo nde bato bayebaka so aye atali aza jeune boye c'est ça bato bayaka kodécouvre mais lere nakomi na Turquie nayebisi libota wana mokonga na okende boto okende na bino bozela tinga moko na olobaki nga na okende nde nakende na bino papa atuni nga bandeko wana babi tokende na yo biso toli tokende nga na kangami mingi na mboka oyo na Turquie nabi te nzambe ayebisi nga bokenzela monanga mwana bango mbala abi te papa tokende na ye nga mpe nalingi tokende na ye nzela moko mokolo mpe nalamuka nayebisi moto aosala makambo nayebisi lelo eza jour na biso peu importe makambo okosala tia biso tokende na bango mpe ekondeka na loba mpe ndenge ekokisamaki seke libota na bakotaki ebele ya bato nyonso wana bamoni bakoti mais ezalaki na grâce ya mouvement oyo ebendaki bato wana mpo bakóma na mboka ya Grèce kokóma na biso mpe na mboka ya Grèce il y a des témoignages ebele eza na bandeko mosusu aza joueur nasala ye opération na mafuta mbila ekutanaki toza ndako moko azalaki na problème aza joueur banini ezokangama banini evimbi vraiment na série ya baconfinement balobi na ye il faut basala ye opération mais il faut basala yango privé basenga mama na bango aza na mboko plus de 2000 eke mpo basala opération wana aye alobi na nga yabenga nga mingi fumu abi fumu nzambe alobi eloko te nayebisi ye boluka basombela nga mafuta mbila na osala abi bon bake basombeli nga mafuta mbila na prielaka nayebisi mafuta mbila omela osala bo nayebisi babozonga na hôpital bamo badocteur bataye babiloko eza su te eza deya bate esilika wana te eza na bato bazaka mwasi baregle ebimaka su te na simba ye mpo banda na baregle ekomaka na complication parce que naza prophète naza mpe docteur c'est que là oke bapériode ki bomwasi ekomaka na complication aza oyeba te mina ye na ndako nayebisi ndenge na ye pano lelo nzambe atinga pano oza na problème tel et ezo déranger oyeba s'en sortir te na priere banda mpe zonga eza na bato mpe lelo baza na batémoignage oyo lelo soki baza bien baza na barete ya plein de témoignages aza lelo en vie so tobandi kopesa batémoignage ezalaki deya babilembo oyo nzambe atia na koleka na mboka wana ndenge wana te eza na batémoignage ebele moto azalaka na problème même ya badossier na Grèce nayebisi ye pesanga kombo avocat pesa makambo tel namona apombaki asuki nasali après 2 jours babengi bapesi makambo nyonso eza basine oyo nzambe deja bandaki eza mboka moko te un missionnaire alekaka tiaka atika bilembo c'est que missionnaire nyonso babengaki sisabini mpo atiki bilembo c'est que bilembo eza ebele eza na bato ebele oyo bayebi nga na Grèce bamaman bajeune fille baza na batémoignage ya ebele ezalaka na bajeune fille mosu azali na poma mabota na simba lelo abota pe na kati ya France babote eza et ba témoignage eza vraiment ebele. Voilà, merci na bandi kutu balandi biso bobenga prophète pour bo passer ba contrôle, c'est très important et kosunga bino kosunga ke oyeba nini kozo ezolingi là peut-être lobi. Merci na passage na yo to ju adresse to ju numéro. Et ceux qui moi loko baxeza to pesa ba kuku bambote na bato balandi yo to bato bayambi yo na poto. Matondo mingi na bambote na opesa na bato nyonso bamama nyonso baza na Afrique na Europe a ou bazo soutenir na ba conseil eza na bamama oyo baolala te na bapapa parce que bamona likabo naza nango mpe naza jeune na molimo naza papa ya molimo oyo naza koencadre bamama bapapa mais baza wana eloko bazo teyanga air nyonso baza vraiment bazo conseiller nzamba pambola bango baza tout le temps éveillé babi papa to bimboko bien bato baya na ba grâce suka nango ekoma nazopesa bango nazopesa nzambe merci o azosala kati na bango parce que na makasi na bango ba kokate mais nzambo azolata bango vi ke baza kwa ba comité baza ba conseiller nanga ba endroit nyonso nazaka na bango ba frère nanga bandeko tout o nazana ba mama tout o bazo conseiller nzamba pambola bango pe ba prophétesse bando na nyonso o baza
bazo soutenir nga baza vraiment ebele ba église ezali o ezo soutenir babi tant que missionnaire parce que na kati ya mboka na biso pe na kati ya France a église ya molimo ezana bato ebele basamba na église ya molimo ba ba place ba ko retrouver yango te na église ya molimo na nzela ya nzambe o asaki na fumuki mbango mais nga na bimi comme missionnaire mbanza pemba kalunga ezana kati ya bumbu na bumbu na direction asosa na tatame na 26 église ezawana o lelo natika église ezana Congo oyo ba prophétesse bazawana lokola ndo na nzinga kikobo kilembe wa nzinga mama mille clé mama solution prophétesse tozana tonizoni masaki magloire qui pavite aza prophétesse tozana kikobo maika macho aza prophète die malokele aza prophétesse lelo baza bana oyo babimi na sena makolo na biso pe longo na mama ndo na nzinga oyo azo sala ba makambo kuna o batika na église na kati ya mboka na biso Congo c'est que bandeko nyonso partout o bazali o bakoyi kozwa biso ba o baza na Afrique mbanza peza na kati ya Afrique wana ba consulter mama mille klendo na nzinga zawana azawana ko consulter bango soki baza na kati ya France baza libanda baluka église ya molimo baluka kama ya kimba connaissance bakoma na connaissance spiritualité ya bonzambe ya bakoko na biso tozawana na la plaine na Saint-Denis na 90 rue du Lundi na la plaine wana sima Stade de France endroit na biso pe bureau o tozo yamba batu nyonso adresse na biso vraiment ezawana merci kana batu nyonso bazo soutenir nzamba pambola même na libota ezana bato bazo soutenir tozawana na pasteur Mars Lukau azo soutenir aza pasteur mais aza noko pananga o na kutaki na kati mboka oyo avant banda na koma na endroit ya mbanza na lekaki par na place na église na ye apesaki biso temps o ezake bato baki na terre saint wana na église ya terre saint bamone o bakomona na ta o nzamba apesaki biso parce que biso to na makambo pe mai mususu akusala na temps wana to yamba ko yamba bato na terre saint na nzela ya pasteur Mars Lukau makambo esama ki vraiment ya ndenge belé nzamba pambola ye apambola pe bato tout o bazo soutenir ba mama nyonso o bazana so na bina bando tanga ba kombo ekozala ebele mais o na opesa bango nyonso nzamba pambola mutu nyonso azo soutenir bandeko nanga ba papa ba mama bino tout o bozolala te na ko conseiller nzamba pambola bino nyonso. Voilà, merci na bandeko tout, merci na équipe technique Mobima, merci na assistance ya Ricardo Zumbe, complexé des maîtres Gims, merci na bandeko tout botali biso, restez connectés, restez branchés. Tokutene minomba la esima, so nzamba zongite on est ensemble. Pas solo la vérité.